Monsieur Patriote, mbote na bino to mesana ulandanga. Boyebi déjà nga bien, très bien. Tant sous c'est pas la peine même que je me présente. Bandeko Chilombo auti ko yebisa baluba ke quel que soit ndenge nini, il peut pas se séparer avec Kanambe ni FCC. Ako se séparer nango te. Alors na kotiela bino muluba obino subo yebi. Oya kumisaka ye, azaka fana na ye, azaka même na ba délégation na ye. Lelo yo bokoyo ko ba déclaration na ye. Muluba ngaite. Mais avant to koma wana na tiela bino na muke kamwa ba ambiance zo le kanakin botala gouvernement ya baluba o bazo diriger mboka na biso. D'abord eloko liboso botala aéroport ta mususu bomona kombo te, mais botala aéroport ya mboka na biso. Gouvernement ya Chilombo botala baluba nde bazo diriger mboka. Bozomona désordre ya kosakana te. Belgique aude kotinda babimisa ba ressortissant na ye na mboka na biso. Et tala na aéroport ndeko nanga nde makambo ezali. Eza mawa pona mboka oyo bato bakumisaka. Botala baluba nde bazo diriger mboka o bandeko. Eza vraiment mawa mais to sa nini. Alors bazuye nyonso kaka pona makambo oyo. Bazuye nyonso bandeko. Bazuye nyonso tala eloko atika na oka yango. Kolia azana banki te, azana défense te, azana budget te, ndeko azana rien. Eloko batikeli ye yango. Kolia mingi mais bongo. C'est triste ya bandeko. Bogotala Kinshasa ndenge batu baza komona pasi. Bomona bandeko ndenge ba mama mususu bakomi koteka mai. Tala botala mama nde batandami koteka mai lokola balobi kuna ke il faut ko sokola maboko nyonso ale ba mama moye bazoleka kolia ezate. Tala bango na batandami na mulongo soko ye osokoli maboko ofuti 1000 francs. Oye osokoli maboko ofuti 1000 francs. Bomoni ndenge baluba bazako diriger mboka. Eza mawa bandeko. Eza mawa o babengi mawa. Totala ka muke boto kota na makaba solution. Oyo penza izini ya Congo bololo. Oyo izini ya basaki na basaki do batu nyonso bati koteka kilo bando koteka omukana na Congo bololo. Surtout na Pascal. Ondo ezate, ndunda ezate, lebiso scandale nde awa na Kinshasa. Pascal ebebi Congo bololo na Congo bololo. Wenze mobimba. Telaka Congolais ka likambu te. Bandeko tozomona souffrance ya peuple. Ye azoloba rien. Bandeko na banzi bomoni baluba ndenge bazowela pondu na Kinshasa. Alors botala oyo.
Ndeko Trobani biloko nyonso ekomi ya kowela okende kuna bazowela pondu okende kote mususu bazowela mapa. Mais faites des comptes bandeko na ngai, c'est le seul pays au monde oyo etikali eza na problème makasi ya kolia eza RDC, alors que eza pays oyo eza parmi les plus riches na sous-sol. Ndeko eza soni ya surtout na bato babala bekolo mususu eza soni oyo babengi ya soni totala suka mamukembo ndambo bonto boma. Soki ndeko nazo lakisaka biloko yo balubi oza pasteur pour kozo lakisaka ngo bamindele bazomona. Oh ndeko bongo yo lingi bamindele bamona te, olingi bamindele bamona te bandeko bato ebele bakofondaka moto yo bakanisaka ezanga te na ulabiso mutu moko awawa bato bakanisaka ezanga te. Munu ba moko benga lobi oyo lobaki biso ke na lifelo tout ça. Mais non ngalo bi ezanga te, mais ba yeba ke ezanga te, tika ba tala musu botala musu. Si vous avez encore l'esprit de Balouba, si l'esprit de Balouba est en vous, vous n'irez pas au ciel. Alors bandeko, bato ebele bakasa ke wana ezanga, mais wana ezanga te botala ye. Il est jeune. Ezanga te. Oyo bato nyonso bakomi ko lobila Baluba kaka makambo wana. Sikoto sani bo mwano pe azoloba ngana eto yebani te. Boyo kana mwano. Tsambe tala ngai mona na ina ngumba mangengenge. Tala ngai mona na ina ngumba mangengenge. Ne ko bondi la pona gorozo ki coronavirus wane koti na Kinshasa Mbalula. Loko la gorozo ki coronavirus wane koti na Kinshasa. Et soit moutouté au nom de Jésus. Et soit kaka Baluba. Et soit kaka Baluba na kombo na Yesu. Bandeko, mwana wana ngana yebiete. Mwana wana ko ngana yebi na yete. Alo bandeko, totala nano muluba oyo azolela boyebi bien. Ayoki ye moko na mnoko Tshisekedi ya Chilombo que je ne peux pas me séparer avec Kamere, mon directeur, ni avec FCC. Alors, bino siko boyoka, boyoka ye moko bandeko, ndenge aza koloba yango, mais na kokata yango. 5 ans. C'est la fin du monde, c'est... Voilà. Na kokata yango, na kotia nyonso te, mais boyoka oyo eza vraiment l'essentiel ya ndeko oyo nyonso ya koloba, malgré ezo sala susu et bandi ko tourner kaka boye na ebité bandeko alors que na salle vidéo yo kona yango allez voir la partie. Amis, je m'excuse vraiment, nous avons eu une interruption. C'est avec beaucoup de regrets que je préfère terminer cette émission. Ce que nous étions en train de dire est que tout ce qui se passe actuellement autour du président, avec tout ce que nous donnons comme alerte, nous dénonçons tous les jours. Nous disons, les gens qui sont avec toi ne t'aident pas à réaliser ton plan. Il y a un programme ici aux États-Unis. Regardez, Trump aujourd'hui vient de signer un bill de 2000 milliards. Donc toute l'économie du monde sera impactée par cet argent-là. Toutes les entreprises américaines seront financées. Ils seront compensés de toutes les pertes qui sont en train d'enregistrer maintenant. Nous avons un partenariat avec les Américains. Ce partenariat n'a pas encore commencé. Nous n'avons même pas encore signé un contrat, un accord clair qui stipule que le partenariat va fonctionner entre la RDC et les États-Unis. Mais rien ne s'est fait jusqu'aujourd'hui parce qu'il y a une équipe autour du chef qui les prend en otage, qui ne veut pas que
les partenariats américains puissent fonctionner. Les anti-américains sont autour du chef. Ils sont du FCC, ils sont du INC, ils sont là en train de travailler pour que le président ne puisse pas avoir la possibilité d'entrer dans ce deal. Nous dénonçons ça tous les jours, le chef ne réagit pas. Remerciez ce groupe-là des gens qui sont autour de vous parce que vous les avez pris après les élections. C'était normal de les remercier, de les récompenser, disons. Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de pouvoir vous aider. Il faut les remercier, que ces gens-là puissent partir. Tout ce que nous proposons là, c'est comme si ça entre dans les oreilles d'un sourd. Ce que dit préfère nous dire qu'il ne va pas se séparer avec les FCC. Donc, ce qui veut nous faire du mal, nous qui avons souffert dans la chair et dans l'âme pour ce pays-là. Vous savez combien de voyages moi j'ai fait à Washington, à New York, en train de protester. L'argent de ma maison avant que lui devienne président. Pendant que nous étions en train de protester contre Kabila. Combien de gens sont morts au Congo? À l'UDPS, à l'est du Congo, dans le Kasaï, dans le Congo central, au Katanga avec le Mkukubin. Partout au Congo, Kabila a détruit, non seulement il a détruit l'économie, il a privatisé cette économie-là, il a clochardisé les Congolais, il s'est moqué éperdument de nous, il a rendu tous nos intellectuels nuls. Ces gens-là sont devenus ridicules devant ce monsieur. Il a fait ce qu'il a voulu dans ce pays-là. Il a donné l'ordre à l'armée et à la police à tirer à bout portant sur la population. Tout ça, c'est en vain pour que lui, ce qui arrive, il nous dise que non, je ne me sépare pas avec les FCC. Les FCC qui est en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Vous savez, Ngobila, ce qu'il a fait là, c'est une faute grave. Mais au Congo, depuis qu'il est là, on n'arrête personne. Yuma, on a dit qu'il a 200 millions de dollars. Que ce soit vrai ou faux, c'est la justice qui doit déterminer cela. Mais jusqu'aujourd'hui, Yuma, on ne sait pas ce qui se passe. Yuma est là, il n'est pas inquiété. Mais qu'il y ait un petit monsieur à Kinshasa là, vous allez apprendre qu'il est en prison. Oui, c'est vrai, Mike Moukebaï est en prison. La justice pour Mike Moukebaï était expéditive. Directement, on l'a condamné, on l'a envoyé en prison. Mais Yuma, lui, est plus congolais que Mike Moukebaï. Il a des droits plus que d'autres personnes parce qu'il a l'argent. Donc, il faut que dans ce pays-là, tout le monde puisse avoir l'argent. Vital Kamera a été cité pour 15 millions de dollars. Il n'a jamais été inquiété, même pas entendu. Cela veut dire quoi? Que tout le monde doit devenir milliardaire pour être intouchable dans ce pays-là? C'est quoi cette histoire? J'en ai vraiment assez de constater que des gens que nous sommes en train de soutenir, des gens que nous donnons toute notre confiance, le peuple est avec vous. Vous tournez ce peuple-là en bourrique. Vous trouvez qu'il n'y a rien. Les gens peuvent parler comme ils veulent. Moi, je suis toujours avec mon directeur du cabinet. Mais si tu veux être avec ton directeur du cabinet, garde même ça dans ton cœur. Au lieu de venir dire ça au public et blesser des gens. Garde ça dans ton cœur si tu veux être avec Kabila. Jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas hésité contre celui qu'il appelait son père. A fortiori vous. C'est ce jour-là, quand vous allez apprendre qu'il n'y a plus de garde du corps dehors. On vous dit, monsieur le président, regardez la RTNC. Vous regardez la RTNC, il y a un monsieur qui est en train de s'autoproclamer président de la République. Il vous dit, regardez à la fenêtre. Vous regardez dehors, vous voyez que vous êtes entouré par l'armée qui veut vous mettre en résidence surveillée. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire ici était vrai. L'ivresse du pouvoir.
quand les gens entrent là où il y a le pouvoir, ils ont tendance à oublier les valeurs qu'ils défendaient. Ils ont tendance, ou bien ils oublient. Tout ce qui me chatouille les cœurs, tout ce qui me met mal à l'aise, c'est ces partenariats-là avec le FCC. C'est cette alliance-là avec Kamere. Quelle est cette alliance qui ne seront jamais? Quel est ce partenariat qui ne peut pas s'arrêter? On commence quelque part. Nous avons tous accepté au début. On dit, ok, le pays était entre les mains. Est-ce qu'il a gagné aux élections? Est-ce qu'il a gagné aux élections? Mais Moto, il était. Tout ça, ce qui n'a pas. C'est un civil, il vient d'arriver, c'est un démocrate. Il faut lui laisser le temps. Ça fait une année. Une année vient de s'écouler. Qu'on attend encore. Les gens sont en train d'être exterminés à côté de toi. Vous acceptez l'hypothèse médicale du coronavirus. Vous laissez ces gens-là libres au Congo, faire ce qu'ils veulent. Vous savez ce que ça veut dire aux familles de ceux qui ont perdu les leurs? Une maman qui a perdu son fils. Une femme qui a perdu son mari. Dans cette histoire de chercher la libération du Congo, les manifestations, vous savez ce que ça veut dire? Quand le FCC est là, quand on voit ces gens-là continuer à se moquer de vous en face, Tambo Mwamba qui se moque de vous en face, Janine Mabunda qui se moque de vous en face, vous savez ce que ça veut dire à ces gens-là? Tous ces garçons qui ont été brûlés, j'ai vu ces images ce jour-là, mon cœur était complètement fendu. Balouba. J'ai vu des enfants calcinés. Mais c'est à cause de Balouba. À cause de Balouba. À la permanence. Ça veut dire quoi? Que la famille de ces gens-là ont perdu ces enfants-là. Ils ne reviendront pas. Même si nous pouvons continuer à utiliser les formules, non, les gens qui sont morts, nos martyrs, ça ne veut rien dire. Ces gens-là sont partis. Pour ces familles-là, ils sont partis inutilement. Ils seraient partis avec raison si les choses avaient changé. Il ne comprend rien, ce monsieur. Kapanga est mort pour rien. Rossi Mukendi est mort pour rien. Parce que ce changement n'est pas arrivé. Kabila est là, en train de se moquer des Congolais. Surtout les Balouba. Il faut bien préciser, hein. La langue française aime la précision. En train de jouer avec l'économie congolaise. Il est là, en train de faire entrer les armes pour déstabiliser le pays. Mais parce que vous êtes des traîtres. Il est là. Ah, n'importe quoi. Je suis vraiment révolté. Quand j'ai appris que celui-ci est encore mort, je dis, mais finalement, cette histoire, c'est quoi? Mais finalement? Qu'est-ce que ce monsieur a pas? Mais c'est finalement? Qu'est-ce que tu sais qu'il dit? Attends. De quoi? Qu'est-ce qu'il croit? Mais... que les 5 ans. Cet homme est malade. C'est dans 30 ans. Les 5 ans, c'est demain. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais il a été nommé, mon ami. Il a été nommé. C'est un traître. Il manquera un discours à dire au peuple. C'est un traître, Moulouba. Il manquera un message à dire au peuple. Oh, Sakanako. Kayanda ke. Maman Marthe. Nous avons des tutuba. Qui moi na wudu wenza malu. Anda pesha bena kongo chinju. Écoute, tu vois. Vous savez, au Kasaï, c'est que si à Kinshasa déjà... Maman Marthe, ma mère vit au Kasaï. Il y a la pire des misères au Kasaï. Ah, après c'est passé dans le Congo raison. Où il manque de tout. L'électricité, c'est devenu un luxe. Il y a des gens qui ont des petits panneaux solaires dans des cabines publiques. Ma mère doit aller là où il y a les panneaux. J'étais obligé de lui acheter un panneau pour qu'elle puisse avoir ça à la maison.
Elle doit se déplacer avec le téléphone pour aller charger le téléphone dans un panneau solaire, dans une cabine. Vous me dites que vous avez le pouvoir. Quand on dit non, il y a encore une année, il a 5 ans. Vous pensez que la dernière année des élections, là, on compte ça? Il a 4 ans. Parce que dans la dernière année, on commence à préparer la campagne. On ne travaille presque plus. Même ici aux États-Unis. Vous voyez Donald Trump, il est en train de préparer sa réélection. Il n'a plus beaucoup de temps à signer des histoires. En fait, c'est la première et la deuxième année où on marque sa présence. Les Kasaï, sans route, sans électricité, sans eau. Du monde. Bon, tu sais que dans Etienne, c'est que les bimia. On ne peut pas accepter ça. C'est que les bimia. Mamouani. Vous soutenir ne veut pas dire que nous sommes esclaves. Tatouani. Après tout, c'est notre pays. On comprend. Vous passez, il y aura un autre président qui sera là. On comprend maintenant. Je suis vraiment en colère. Je ne peux pas continuer à accepter ça. Je soutiens. En colère, hein? Tu dois marcher tel que le peuple veut. Toko Mesana, Balouba, Toko Mesana. Béton. À dire au peuple d'attendre. Bon, ben, bandeko, nous obligé à kolongola yango. Boyoki, Tatoyo, Azalaki, Nakoloba, Netimu Kala Chilombo. Natida bino babiloko na ebele pe bolanda yango. Lelo oyo abandi ko changer langage. Abandi ko loba même ba vérité oyo ndenge Kasai eza salité, eza na mamaité, eza na rien. Ndeko na ngai bo bandi ko pesa nga raison. Mais balobio Tshisekedi nous trahit. Tem na ye ne loko na ye. Bobani ko sala pesa nga raison. Kasi bande ko ngai. Pona nini bozo salila nga be mission mabe. Bobani ko pesa nga siko raison. Mais pona nini bozo salila nga ba raison be mission mabe o bino bozo landa lelo. Emoluba ayek na chambre nanga. Atiri nga caméra. Akangi bazwinga nazaki nu. Quel degré mensonge bande ko nga baluba. Baluba ko teyo bozo lia. Même le kouta boza diplômé yo oya nanda ko nanga contre la chambre nangai dina bino tozo nanda ba tande ngwana bazo mona bino ba ilete nanda ko oya ngayo ya kota et surtout na chambre nangai. C'est triste quand même. Bandeko bomoni ndeko yo Jean-Claude soki moyemba soki nani makamba lobi lelo et Jean-Claude moyemba makamani abana ko loba et jusqu'à présent il sait pas que Tshilombo n'a jamais été élu. Pour le bonhomme nonaye, que Tshilombo zaki nommé, ndeko eloko wana ezoko bimate. Ndeko bona na vidéo na ngai hein. Soki bozana batu mususu ba s'abonner hein. Na ba na bino moko mususu ko lamuka na tongo. Tshilombo za président république. Soit bakitie, soit coup d'état. Ba uti obenga lelo. Que coup d'état moko nga se préparer lelo. Ndeko moko kuna na kina zo benga mi pasteur ndeni yo yebaka makamu su fengo sala mamonde banilango yo uti koloba yango. Bandeko eza mawa. Alors bon mona maman ya Jacques Ilunga. Jacques Ilunga za conseiller ya Tshilombo. Auti kotika biso. Kaka ba ona ba zo kende ekozala peka ndengwana. Ndeko boyo kaye. Papa, mwana na ngai bakonda ete azaki na malaki te. Malaki oyo mobimisi te yango moto ebomi mwana na ngai yango te. Nde mwana na ngai abeli malaria. Nazaki naza na ye contact lere nyonso to. Nasololaka na bana na ngai. Lere nyonso to bazokoyebisa ngai. Moto abandaki malaria ezalaki leki na ye. Mwana na ye mpe abandi malaria. Ye mpe abandi malaria. Bayokuti mayo bayokuti na ndako na yebi docteur ni na yokuti mai na ndako te azaki na diabete be mwana ngai ayoki malamu te bake na hospital sikoyi ewa na bake kubuma na hospital mwana ngai na boyi te
nakoki kukunda mwana ngai nga naza te tata na ye akufa ngai natikala tata mama ngai namona mwana naya kumona mwana na ngai nasengi bino boyi ababi bakunda mwana na ngai lobi te bakunda ye te naza na ndako bakanga pota na ngai ya chambre oyo nalalaka bakanga ngo bien nalobi bakunda ye na ndako wana te bakanga bien soko friko lokola friko ezali te ya kubumba ye bamikrobe elo ayo kukanga mbuka mobimba ekanga kaka ndako na ngai wana batu nyonso baza na ndako babima ndako na ngai bakanga batika mwana na ngai kuna na basantinere oyo libanda na desper bakufungula nzela ngai nakoya kukunda mwana na ngai namuna seke ya mwana na ngai pardon papa nosala ngai mabe te nosala mabe te mwana wana papa na ye moto alukende panda na mbuka wana ya Kinshasa mwana wana na lupamba te na kukota mukaya na ukenda na mbuka ya ba mwana wana na kusala oyo na kukusala papa na ye lunga kikulo akabanyango no iba mumanya no yebi papa ya kiwana mwana ngai alingaki nakenda na yata na mbuka na bango nakenda kupesa bandeko mbuka bantu mbuka na bango te mwana na bino akufi mbuka akananga tata na yaza muntu akananga iluka kibolo akamanya ko muntu akananga bache mwana na ngai na mbeto inalalaka bakanga bafoto nyonso bakanga bisira nyonso no che bakisi na bino basala makamu nyonso bombe bandeko na banzi boyoki mama ya conseiller wana oyo ya conseiller ya nani auti okufa na banzi bozomonaka ndenge voilà mbote papa ngai na répondre na kuma Billy ya Jani Limbai nafandi na motel Fikina limité Kinshasa tozwi sango ke yonde congolais to ba congolais pe kino oyo ba wotsi ba penga na Lubumbashi ya so bon ezangai bakani na coronavirus yo oui soi-disant que bakani na oui expliquez biso elekaki boye tant on a commis na Lubumbashi to commis na ba 3 heures to leki wana batie biso ba thermomètre ezalaki normal nazalaki na mwana na ngai asalaki fièvre na kati ya appareil batie azalaki na fièvre 38 batie biso pembeni babito zelana mukiaki ta fièvre quand akiti fièvre azongi na ba 36 ba libérer biso balingai ko libérer biso te babito patienter muke ba 14h 15h mbule bandi tant mbule bandi malili wana lokola nazali na jaquette ofinika mwana te mwana sali susu moi fièvre batie susu thermomètre akoma susu na 38 après babito zela tozeli susu muke fièvre mwana ekiti na ebisi type wana ya quarantaine wana bon si on pouvait partir habité bozela na muke or après wana babengi médecin moko aye aéroport à Luano na Lubumbashi tozeli aye ono mais c'est bon depuis tongo mwana nanga lena noti esenga bo pesa ata mbiloko akolia eloko akolia ezate bafandisi biso ti 19h médecin wana ye abino il faut te passer na ba test après lever ngai médecin Basile on a médecin à l'aéroport na ambulance ba essayer que ba trouver ba cas moko suspect selon bango ba prélever biso l'examen et bimi négatif tozalaki à 3 ba libérer oyo petit wana tozalaki na yaki nga na tikali na mwana kotikala wana tant examen bimi na moni ba komosala ba signe ye na muto prélevaki biso ngai moko na bengi docteur ye médecin na bengi docteur ya kotala ba résultat comme déjà après yo ketel makuna nde ba komosala ba ti ba j'ai essayé na monsieur en question na bazala ina ye allez après d'ailleurs ça m'a examen nangé ça positif mais positif ça va échanger le moins négatif et comme positif peut-être au moment on a centre moko et ça quelque part awa balande la basso non il y a pas de problème ceux qui sont malades beaucoup faire son essai to kena bon na centre moko nzela likasi à 40 km na aéroport to kena to côté na centre na eza isolé na kati ya Zamba na village babengi tongwe comme ça
tozali biso chambre tokuti kutuka infirmier moko wana na des malades tokoti na biso na chambre wana tofandi bando préparer chambre esili tokoti assistance ata moko te mwana asali fièvre bapike kaka dipirone tolali mpe kaka tibongo tokomi lundi na ntongo assistance mpe eza te ni ya manger mpona mwana ni médicament mpona mwana tofandi bongo ti butu bavillageois via village wana baye na bamachete na ba 19h na banzete bapandi hôpital babika bayeli bango bato baza na virus awa bapandi hôpital biso toyoki bongo teke batama na se bamesa tozipi barideau na bafenêtre tobomi minda bapandi kaka kota liboso batoni kota nsima telema bamonaki molili bamoni biso te tobombamaki na butu wana mwana nango azalaki vraiment nayebi te koma nakoki koexplike donc nazokoka kutu te bamakambo mosusu mpona oloba boye assistance ezalaki te tokomaki donc tomikangeli moyen ata ya kobima kosuba eza te toilette eza te médecin mpe aza te infirmier kaka moko tozalaki nayebi akimi akebatama na chambre moko wana akelala tokomaki mutu na mutu aza kose sauve ale après wana lobi nango ntongo etani mutu mpe aye te tobengi basile oyo nakoya toza na réunion ya ministre le médecin wana alobai makambo wana o aye tozela résultat kendaki na INRB eya résultat INRB eye négatif gouverneur aleki na télévision a publié makambo na ye sans que azwa résultat final gouverneur Kiabola a publié que non kamu toza na deka moko kuna baza na virus mais entre temps résultat eyaki te deka ngo nde ngai na mwana deka ngo ngai moko nazoloba ngai eyo naza na kini en famille nazongaki nazongaki en famille naolinga soutien na bino ezala gouverneur alobi ke non bato wana baza na virus ale résultat eyokoyaki toza négatif biso mo tomoni barésultat yango après ministre ye moko aye koya le mardi soir abi boza na problème moko te ministre ye moko ministre ya santé ya Katanga aye akoteli biso na chambre mais infirmier biso ministre ye bobonga bana tobonga mandeni yaza na posa na biso aya biso ngano ya place ya zate mwana nanga fandi 3 jours azolia même pas mai apamba bopesi ete mai ngai moko mbongo nazalaki nango nasombeli mai sardine na jus yango bomoni yango na mesa nazala ba image ya na telefone na mai bokomona yango nyonso to aya lobi boza